Ni biso wapi comment on a ni? Ça c'est quel genre de blague? En tout cas, Congolais à Moutouti. Et tu as mis Zoba Ferré. Bon, Zoya Yosika, ministre na biso lingi banda. Fona pengwa nani. Allez, c'est ok. On a nini? Hein? Nini? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Évidemment. Et ça n'a pas de problème, tu sais. Alors? Dossier Lelo, mystique, baleine abimina mwanda. Hein? Nini? Baleine abimina mwanda. Na banina nukotuna bino mutuna. Première question. Akomi kuna ndengeni. Deuxième question. Est-ce que Toru Koliaye? Wazoba. Botala. Les Katokend. Lobi to polite lelo bale na bini na mai. Na comprendre que boteka ki match leopard. Seigneur. Awa bale na bimi na mai. Mutu na mtu soit déjà 2 kilos na ye 2 kilos na ye. Oui, 6. Nazana 2 kilos na nga okota zolo bozwa. Nga botindela kaka lipapu na nga. Yaya. Bale na za munene. Bobeti sanga libaku te. Pardon, nazana pousse ya 2 kilos na nga pona za congolais na kataki pongi pona match leopard. Ça va, les Cambotés. Les Katokend. N'habitez pourquoi vous avez une photo et vous avez l'exception de important. Attends, Moko. Alors, alphabet. Kende. Excellence, vous avez la parole. Malheureusement, pour Nabaro, Bongi Saki déjà Kolia, balai. L'état boy. Oh, et nous on a qui s'anime. Bon, il a été. Louvunu, Okosi. Quiconque viendra avec cette loi-là, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. Yo! Kubatumbae, Bakundae. Tokoliaye, Tokoliaye. Tokoliaye, Toliaye, boy, Toliaye. Ndeko couper. Mais ton la chance, t'es. Alira Magamboe qui est bien tout. Nabi logo pekisa batu te ka ko pekisa ka batu. Soki na yeko loba ote alobaka. Neni. Baleine akufi na mwanda. Bori uti na ona mai eko dae pembeni ya bayaya. Baleine akufi. Bayaya bakata mike bacha provision na bapala ebomba bango ata na période oyo. Elongola bango ta souci ndenge to longwaki na Coupe du Monde. Seigneur. Non, basimba te, toyebi maladi baleine akufeli te. Ah! Eh bien, c'est facile. Pour te éviter de la maladie, nini? Voilà. Effectivement. Aouteli wapi, azana ni. Peut-être pas un Ebola. Vieux. Wano ngoko sabiso ba oyo. Mais oui, banyama msusu ba ya Ebola, lokola makapo. Yé pas ko yana malade. To créer coronavirus à Sikana Kinshasa. To bien au Congo. Seigneur. Bakonzi na nga pena. Hein? Ah, papa. C'est ça normal. Ba niawo biso to liaka chaque jour. Niawo to tche tramadol na kati. Malade longwaka na kotoka. Ninga otoka malade ebima. Ya. Bon, pour la preuve qui va qu'on y a été, vous avez la vidéo, baleine a démissionné mon peuple. Oh, banele le roi. Baleine a démissionné mon peuple. Neni. Bon, bino mo botala. Ve, pesa passage. Les Katokend. Baleine a moyo. Et nous on a qui s'anime. Appelle mon pépé. Hein? Nini? Appelle mon pépé. Tu as pété. Ya. Oh, mon petit bout de chou, t'as pété. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Hein? Nini? Iloba,
Pasteur Moïse Mbiye. Botama Congolais yo kalengi. Biso ba Congolais to sali nini? Soka zobela, biso moto obikise na nzungu. Uzando kiko? Omoni yo. Uzancho. Ba prophète pe côté na bango ba bi eza ba signe ya coupe du monde. Neni. Ne le paralongwe ya mo signe zamba tindi yangwana. Ba prophète na biso ya République démocratique du Congo. Bokomi koyokisa Congo soni. Na Congo to kaka deux prophètes. Ngai na Simon Kimbangu. Siko ya biso nini? Ndeko coupe. Quand ça a pas la personne confiance boni ba chenko. Na lingi bi le shooter. Bato aliloba balobi pe eza bien te kolia misolo. Neni. Po baza bandeko na bino. Ya tatani. Yes. eloko eleki tika na mutuya ezalite soki bapekisi tika Mbwa kutu tozolia. Pitbull abomi bébé to kati to lié. Bongo baleine. Yo zando kinana monate. Émission Chili. Matondo mingi.